Bandeko mbote na bino nyonso bino mutu bo za kolandanga de partout nayeli bino message moko ya esengo penza te mais bolanda ngo da bokebi nyonso. Bandeko soko fongolaki télévision na yo to YouTube omoni video oyo landa ngoti na bokebi nyonso. Ezali affaire kindoki na Munich, Allemagne. Bokeba na bana oyo tozo bengisa pe na bana oyo bazobotama awa soko tye bango na nzela ya ba prophétie. Soko tye bango na nzela wana oyebaka oyekoyela bino. Nakolobela awa surtout papa Maurice na Munich na mama Hélène. Bato yo mibale bazala kindoki te mais bazali victime ya ignorance ya parole de Dieu. Ce qui fait que batu bazu bango neti bato misala mabe alors que ezala mobali papa Maurice ezala mama Hélène mutu moko azala kindoki azate o bayebiki na la sérieux soki na bimi pona témoigner likambo pona lobango epai nyonso bato bayoka seke eza ndengo wana parce que je suis toujours dans la vérité o bayebiki nga azala toujours na vérité. Alors bandeko bokolandanga na bokebi nyonso histoire oyo eza na ndako wana à part les concernés, même les concernés mutu ayebi yango koleka nga azate. Histoire oyo ezo passé na ndako wana mutu oyo ayebi yango koleka nga azate. Nazwi video lelo video oyo esalamaki pa ya leki nanga la danoise bato babengaki ye ndenge bamesala kobenga bato mpe bapesi ba histoire na bango mais regret eza nanga ezala Priscilla ezala princesse mutu moko alobi vérité azate. C'est regrettable. Priscilla aza mwana ya couple papa Maurice na maman Hélène. Elle doit avoir entre 25 à 27 ans. Nani princesse aza mwana ya papa Maurice maman na ye aza en Afrique. Elle doit avoir entre 30 ans na 35 ans na katikati wana. Alors bandeko na ngai likambo eza nini? Likambo ezali ke papa Maurice na Afrique abotaki na mama moko ya muyombe. Babotaki na ye mwana kombo na ye princesse. Après bazalaki marié te bazalaki ba copine. Papa Maurice aye na poto. Abali mama Hélène. Metango afandi atali ke makila na ye moko eza na Afrique et que makila wana ko souffrir. Abi non, il faut na bengisa ngo awawa. Isa mabete. Abengisi mwana wana aina âge à 13 ans. Bandeko bana oyo soko boti mwana na mwasi mususu obali mwasi mususu yeba ke tango kobengisa ye il faut problème ebima soit mwana wana na jalousie oyo sundola mama na ye akobimisa bakawa bena kati ndako soit mama oyo ayami mwana lokola za mwana ete soka sepe na epete désordre de kokota. Mais maman Hélène ayambaki mwana wana na ndenge ya malamu en tant que
maman Bokoli. Mais l'enfant a été manipulé et pas maman nae ou atika en Afrique. Bandeko, mwana wana aye, bafani na bango pe bien. Fite moment, makambo mabe e bandeko tonakata ndako. Makambo oyo ya malamu te e bandeko tonakata ndako. Baye ko remarquer que mwana akomi têtu. Oyo auta Kinshasa princesse. Ti suka nango. Abando comme na ba 15 ans, abandi ko yeba qu'est-ce qui se passe en Europe côté assistance sociale. Ndenge ba manipulaka bango. L'enfant est devenu insupportable. Mais un certain moment pe baye ko mona Priscilla maï la classe est à société. Na 16 ans, moi na wana sali tout, princesse abima, a kenenaye ko vivre et pas assistante sociale. Abimi akeye. Mais le coup la coma qui côté assistance sociale, relation moko ezalaki permanente entre ye na Priscilla. Baboti, c'est-à-dire papa Maurice, na maman Hélène. Baye komona que non, ça ne va pas. Mais avant to koma na niveau na maman Hélène babwaki la kay maladie. Maladie oya zaki na yango etindi ke aluka basel na nzambe po abanda kubondelaka. Mais il avait un frère qui habite aussi peut-être na Kinshasa à Sambelaka na Bima. Alors, le col na Bima bazaka mingi batuya contrôle, batuya, ba prophétie. Maman a koti na kati ya makambo ba prophétie. Entre temps, moi na azako yoka, princesse pe azako yoka. Makambo ya ba prophétie. Ah, prophétie na mona kiboye, ah na mona kiboye. Ba sali erreur, ba fongoli sur chaîne ya ba Nigeria na kati ya ndako. Alors bana pe babandi kotala film ba Nigeria oyo lobaka ke ah tata na ondoki noko na ondoki tata mwasi na ondoki bana babandi ko vivre yango e bandi ko kota bango na mutu. Alors princesse lukola zalaki toujours na souci oyo papa na ye tika mama na ye azalaki sous nesengote abimi tango abimi baye ko remarquer que mwana oyo Priscilla nzoka ndaki makana ye ba classe akendekene kozala na princesse akendekene ba école buissonnière tango ba ko vérifier ah mwana tanga asuste babi non soki totiki mwana oyo lukola oyo wana ke déjà na nzela ya assistance sociale oyo pe akokende na banzela assistance sociale tosala nini batindie na Kinshasa na famille ya mwasi pa ya grand frère ya mwasi ake kofanda kuna sans que bango bayeba tangu ava akende azalaki victime terme moko kiminga possession démoniaque te soko ye na ko rappeler bino ekiminga. Alors mwana akomaki asa soubiente ta oli bango lokwa basambelaka azaki na oppression démoniaque. Mwana Priscilla akomi na victime ya ba oppression démoniaque abandi ko se contrôler lisusu te akimi classe atanga ba classe moko buissonnière akendeki na été mais akendeki mingi bakutanaka na princesse. Alors ba para ba komona ki ba mino photo longula ye soto tindi na bamboka ka Afrique ya Europe ba bana kutanaka
bazui Priscilla na Kinshasa. Tangu bango tinda Priscilla na Kinshasa, lukola baza bato mabondeli te, bayebaki te que Priscilla a comment déjà possédé, a victime maintenant ya ba possession démoniaque. Oyo bayebi liloba baza koyeba ni naza koloba entre oppression démoniaque na possession démoniaque. Mwana ke kuna ake kosala 2 ans. Papa na mama batikali. Fite moment mwana abengi ongai awa na kisa babwa kilinga maladi. Babwa kilinga maladi monde te ampese. Tozana Priscilla. Donc pour ton clore dossier à princesse, ton long la dossier d'abord ya awa. Princesse pa ya kenda azwa kope babota na ye mwana. Princesse alobaka na mobile na yeke mama Elena papa nanga Maurice basa bandoki. Mobile ayoka yango. Sikoyo princesse asali tout mobile azo mukanda, mobile pe azu mukanda. Fite moment princesse yemo kwa ke ofunda su mobile yango babotola mobile na mukanda. Ba convoquer mobile wana mobile na botola ye mukanda. Bolandanga. Mobali siko abandi ko interpréter pa ya batuke princesse alobaka na ngai ba parents na ye baza bandoki mais makambo asalinga namoni ye mutaza ndoki mais ba parents na ye te bande ko minuto landanga tangu na landi vidéo ya bana wana na regretter ezala Priscilla ezala princesse mutu moko azana vérité azate. Bino mutu bolandaka makambo wana makambo kindoki balandaka ngo jamais na ba vidéo mutu aya koloba ko ngana yebiye azandoki yo yebiye ndenge nini parce que bandoki bayebi ke bino ba chrétien bobanga ka bandoki tango ba kosi yoka ke mutu na zandoki pona yo obani ngona neti ya kolia yo c'est regrettable yo chrétien na yo ki même maman la danoise alobi yango pourquoi bino bobanga ka bandoki. Na yo qui a posé question kwa nyona. Malheureusement, nga ba vidéo nyonso oyo elekaka 30 minutes atala ngote. Mais oyo na koma na 41 minutes. Allo bande kuna ngai na clore siko dossier ya princesse. Tangu yena mobile na yeba esuki mabe kuna papa Maurice na mama Hélène bazala kutute aboya kuna kisa bango pa ya vandaka. Ali kutute ba yeba pa ya vandaka. Allo ba pare basani. Bapara basala nini? Alors bandeko ngai na lingaka jamais koloba toko bebi sa réputation familiale ya batu. Tona loba ke na famille oyo ndoki yeyo. Ngai na ministère na ngai. Bayake bele bandoki. Tango amona kama te chauffé bakimaka. Abani ko ba raison mona kimi. Mais jamais ti akima wana ngalo baneke ozando kite pa yake ayebike ngana ayebike azamuta misala mabe bayaka ba musolo bake bon oyo azana misala abenga na mayele to no mayele ayebaka ke ye asa concerné. Mais loko la Bible na Actes des Apôtres 10:28 et pekisi biso to lobana mutu ndoki. Donc so moni mutu to mosala nzambe azolo na mutu ndoki. Mosala nzambe wana aibi parole te. Peut-être beaucoup solo na moi mosala nzambe moi na nzambe ozo expliquer que non na somo na côté oboye mais pour ko affirmer ka batunyo que oyo ndoki Bible za ko interdire biso ngo na Actes des Apôtres 10:28 Pierre za ko loba yango. Mais loko la bato ebele ba yebi interprétation biblique te ya mwana zo pesa pasi. Alors deuxième raison nga ezali eza na Hébreux 12:14. Dans Hébreux 12:14, balobi boy. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tout le monde. Alors, lobi na teya qui vit à sanctification, na teya qui peut verser oyo. Nous la Bible est pour recommander biso oyo. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit, ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu qui la mettent en pratique. Pas seulement écouter la parole, mais il faut la mettre en pratique.
koloba oyo ndoki, kosala oyo ndoki. Il faut qu'on remarque so moni muta bimi mbangu. Aye, oh yaza ndoki. Yeba ke oya bimi mbangu na réseaux sociaux. Yende muta na kindoki. C'est toujours ça. Bon, comment batu bakoya komona la kabino boyebi liloba? Balobi oh yaza ndoki. Vous prenez des choses comme ça en considération. Mais ça m'a mingi. Ndenge papa oyo Maurice na Hélène, babimi ridicule na miniki. Alors que baza bonne kindoki te. Allo bandeko nazo kende malembe mwana na Kinshasa baye ko boyele su maladi mosusu après ba memiye l'église abima tango abimi l'église abima pardon boyebi ke na l'église abima faut aller d'abord na contrôle et jamais na bima so leki na contrôle sans que baloba na yo likabo kindoki. Nabi masoko leki na contrôle faut pas le banayo likabo kindoki. C'est ça obligatoire. Alors mwana na ba film atalaka ya Nigeria na ndenge mama na ye ba prophétie. Alors mwana pe na banzi ya kuma mtu wa prophétie. Donc na ndaku na bango likabo ya prophétie ezali ka moka osala na ngote. Fait de compte mwana azongi na Allemagne ba para ba récupérer mwana parce que maman na yemu takina kotiki na Kisasa ba récupérer mwana tango ina ndaku na oya yoka kina bima na oya landaka kuna mwana pe komini na ye muta wa prophétie ngapa ba mwana wa prophétie mwana ba nduluka wa pasteur mwana ba nduluka banani ngapa na lota kiboy entre temps sans à loin déjà na a commis na possession démoniaque. Allons dans oppression, mais a commis na possession démoniaque tant makendaki pe azongi sikoyo. Oyo bayebi la différence qui existe entre oppression na possession démoniaque te bokenik na l'église et botuno ba pasteur na bino ba expliquer bino sikoyo ngolo bani. Allo bandeko mwana zongi. Dossier ya princesse to clorango parce que c'est important c'était dossier ya princesse. Tozo kende siko na tozo continuer na dossier nani ya Priscilla. Priscilla wuti Kinshasa azongi. Papa tango atali mwana azongi ali non. Mwana ngai na kotike boite internat. Internat musika côté entre Belgique et Allemagne. Mwana akenda na internat. Mwana zalaki na bambula mike mwana abandi kopusana. Bandeko eza mwa mawa pona biso mibali. Priscilla na école na internat azwa zemi abota papa ayebité. De toute façon, makambo ya sorcellerie, ba parla ngo na ba réseaux sociaux te. Ba parla ngo na église. Priscilla akenda na école internat azwa zemi abota papa ayebité. Maman ayebi que moi nazwa zemi abota. Après bêtise na ye Priscilla zongi na ndaku na mwana. Alors sikoyo papa fa komandoki. Bo fona mato ya sikoyo papa fa komandoki. Papa atuna te. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que moi si nango yebaki? Biso tonto sokola ce moi na zui zemi ba biso ba papa na biso ba mona na mama e kobela te parce que moi na moi si muta silver que maman alors maman ta moni que moi na zui zemi abombeli papa en plus boye bien que mibali a na poto bazana ba na valeur te alors ba ndeko ngai papa akotuna sikoyo epai papa oya ko bimandoki po atuni
Na banzi oyo bolanda ki vidéo wana tango zoka siko onga zo la bino bobandi ko regretter. Mwana aye kozwa copain. Copain ya nini ya muluba. Na notaki yango mbele kuna zango nizala mutu na zo mona tina atalaka yate. Aye zo kozwa copain ya muluba. Copain waza wapi na Grèce. Azo luka nini ya kosala pa kota Belgique to kota France. Ba yeba na président suki na ba YouTube suki na ba Facebook. Tangu mwana wana muluba aye komona ke nazozo esprit ya mwana mwasi oyo kombo Priscilla na kosala nini na lekai ka mwa kote moko avant oui tuzana Priscilla basali nini mwana wana muluba apesi Priscilla numéro abenga prophétesse moko boye na Angola. Prophétesse on est colonini. Vous imaginez. Muluba akotinde pa ya nani? Atinde pa prophétesse moko Rebecca Muluba. Papa na mama bamoni makamuzu ya ndongo ba bensi mosala nzambe ya mwasi aya kobondela pona bango. Fo mona bebi lobate. Bebi lobate. Ba bensi mosala nzambe ya mwasi aya kobondela pona bango na kati ndako. Après accueilli. Mwasi ya muluba wana prophétesse. Il faut travailler mutu ya Priscilla. Abi me Priscilla mwana wana mubali wana aza mubali na yo ya vie mutu moko kokabola bino te ba papa na yo baza bandoki bazolinga yo bala te wana pesa mubali na yo. Ah Priscilla ayoki suke papa na yo aza ndoki na monoko prophétesse. Priscilla bien c'est vrai besoin de bala te 4000 € Grèce. Atindi kuna. Mubali a voyagé Belgique. Nzoka mubali ya muluba azalaka na ye na mwasi na bana soki misatu. Mwana ali so yoka te. Ba parana ka bandoki. Ba parana ngai boye. Ha basolo bana ngai. Rebecca muluba wana prophétesse a travaillé ye na ndemo osakana te. Bango so batiki ba bengi prophète moko na Kinshasa, prophète na sunani muluba. Parce que dans l'église partout sur le table sur le papa pasteur au kutola kana balu mais bateau balanda ba enseignement na to balanda kate. Alors mwana wana soki akuta solo na posala nzambe to prophétesse et loko le boso ba prophétisa ki balobi papa na ngazando allez ba on parler kuta ndoki. Alors balobi boss sikoto luka vrai mosala nzambe aya awa. Papa oyo Maurice, kula landaka ba enseignement na nga. Ayebisi bango abitala. Nga na landaka enseignement ya musala nzambe moko te azabe musala nzambe solo. Kombo na ye pasteur Dinabanza. Tozana 2020. Mwana wana Priscilla lukola alandaka ba mission nyonso ba parler makindoki parce que mutu eto na kindoki. Ay mais non. Nga na moni pasteur Dinabanza ba sala ba mission ebele na lingi yete. Évidemment, il a raison. Parce que Erwana Balou Batelemaki, va pèse Bambongo. C'est une mission, on va te belé. Soit bien la master belé, Koukasate qui n'a pas Kezaka, Nani, Lekinanga, la danoise. Non! Va te belé, avec ma mission, mon coin, c'est mon kili. Balbayo, Balbayo, Ponanga. Moi, qui nous les a été. Alors, papa, Maurice Aibon, Luko na bolingi était. Ce qui n'a lobby n'a forcé, bon le bakito yokani. Alors bon luka pa to okende. Autre que pas ya makanzo entre Belgique et France. Ba siminze la ti et pas makanzo. Ba ko ba makanzo sans résultat. Bazongi. Tout ça la seconde nini. Ah, il faut pas ya to ben ça docteur Wapiti. Ba ben c'est le docteur Wapiti. Docteur Wapiti a ken anda kuna bango. Docteur Wapiti a lobby mwana oyo faut passer la délivrance à sa posséder. Makamazono ba azo ebanya ngote. C'est Priscilla. Docteur Wapiti. Est-ce qu'il y a une mission wana botani kombo nanga? Est-ce que botani kombo docteur Wapiti? Est-ce que botani kombo ya Makanzo? Est-ce que botani kombo mama wana?
bana mibale wana baki na vérité te. Ngal quoi boye binga za muta vérité, vérité yango bozo yoka. Et c'est clair hein? Alors bande ko ngai eloko simbaki te. Mobali wana ya muluba epa ya mwana wana ya mwasi escroc. Presidia ba eko beba na prophétesse wana na mobali wana muluba. Mobali wana muluba yaki na Belgique. Mwana Monique mais non, lukolo bazolo parce que liboso ezalaki maman mutaki ndoki. Après puis papa. A Monique non, tira ki na France. Ake na France azu mobali moko boye, mobali wana simbité, lelo mwana zana mobali ya Nigeria. Mais bandeko nalandi langage ya mwana wana Priscilla. En tout cas, c'est une fille très impolie, très impolie. Azolo bapona bapana nakosambu sabino. Aïma kabazolo bate, l'enfant est possédé. Et moi non pas récupérer esa facilité. Esa facilité. Alors voilà, papa baïko bimisaye, na prophétesse Rebecca après avoir travaillé la tête de l'enfant. Donc cet enfant est possédé, il y a un esprit démoniaque dans sa vie. Il faut passer dans la délivrance pour qu'on monter. Alors, à vivre qui oppression démoniaque et pas un nani. À comment qui n'a possession démoniaque pas un nani. Alors, moi je ne suis pas là pour diviser, mais pour nous banabino que bana oyo baleki baza batu ya lukuta ba mi balé princesse la Priscilla vérité la té parce que makambo na lobby na vidéo na bino la base za moté parce que la télé on na soukaté mais ça té. Alors faut faire attention na ba vie familiale ya batu koloba na tata mobimba kaza ndoki bo publier yango papa batazana na makambo wana té mama oyoyo azotumba biloko na kikalungu mais c'est regrettable. Banani ba yebite ke bato catholique o bapesa bato babilo batumba na ndako mutu akoma na kobanga bandoki batumba ba matiti na ndako na yebi moté. Mais cette femme là akoba ina bo bangi ya ba maladie ya ba ko belé ke azobanga bandoki akomi ko tumba babilo na ndako. Ça c'est leur vie familiale. Ngala sala ba boni o batumba babilo na ndako na pekisa ba na bike ozangi liloba. Na sala batu boni ba tika ba katini na mai pondo ki akoya okotela ba na butu. Combien? On a eu ça ba mais et ça vous ndoki a traversé ba fleuve ba mer biloko belé ayeti awa na poto yozo chaka mwa katina mai ya mwana yako banga pora kutana ndako na yo kozanga koyeba lilobeza pasi hein? Alors pourquoi Priscilla a commis na makambo wana eza faute ya mama te mais mama azaki na lilobate azako banga bandoki a commis ko kota na vie ya prophétie sakaye bake ba prophétie wana eza ba prophétie te eza ba divination faut ko yeba liloba oyo Rebecca surtout azoko loba wana eza ba divination Rebecca la prophète Rebecca sur la divination bato bazoko yeba bazoko comprendre que elle est dans la sorcellerie ba benga ngo ba divination donc eza ko uta pa nzambe te eza ko uta pa diable prophétie ne muta pa nzambe. Mais si vous bino, ceux qui m'ont dit que le bagage et surtout Basia Balouba Abota Bakanayango. Et il a pris pas de ma prophétesse, ma prophète, ce sont des Balouba. Et ça m'a dit quoi? Bon, nous avons ba liloba, bon, mon bien. Alors, les Kamuso et Zawapi. Nani Papa Oyo Maurice asalaka na aéroport ya Munich. Alors bango ba yebi ke papa la zokambo mingi aza manager ya aéroport ya Munich. Alors soki batuniye na basali na nzambe wa prophète na banani tatona sala msa nini o aza manager na aéroport ya Munich. Babi what is apostle munene c'est que tata rabino azana kati ya occultisme azako sacrifier ba chance rabino alors moi na sukuma baby si moi na mutuna ndika usakana te
Oh, papa on a un manager ya aéroport T. Ah là là là. Un manager ya terminal B. Musala bango ko vérifier les musu mtumo ko yaki ko benga ambulance les musu likamoko boye musala sala kangwana babenga ba manager ya terminal aza manager ya aéroport T manager ya aéroport banomaka bango na gouvernement batanga mingi bazali ba directeur eza ba poste ba noir te so za noir c'est que bota bakuna otanga pe mingi eza te que mutabota miso na bakini kuna yako za manager ya aéroport oyo nga naza koloba na bino bato mayele bazo comprendre na zolo bani eza pasi hein yangwana esengeli mosala nzambe asala ba cours biblique pe azala moponami na yebisaka bino tokozala 1000 pasteurs awa na France na zona France tant musuka tozala biso ka 12 les restes ce sont des aventuriers. Je pèse mes mots. Bato ebele bino zo benga basala nzambe, basala ba basala nzambe te. Et surtout bazo benga ba pasteur na Kinshasa, ba pasteur na Kinshasa, basala ba pasteur basala mingi na nzala. Ba prophète Kinshasa basala mingi na nzala. Nzala memi bango bakoma ba prophète, ba muso nzala memi bango bakoma ba basala nzambe. Ezali dibiso na poto ate. Moi j'ai beaucoup travaillé en France. Pena fa na ndako futanga. Donc, eza 50 euros, de suite 200 euros, oyo opesanga, et l'on la vérité. Ah, mais non. De toute façon, kouta nanga, au monde qui n'a pas tout le monde à l'aise. Mais kouta na pasteur musu na bakini, hôtelier bolobi, oh, pasteur, ah. Ma pasteur musu kouta na France, ah, ouais, il le batté. Même si il y a kouta na petit moko, à comme apôtre. Aza ko apprendre batu que Matthieu, Marc, Luc, Jean, ils étaient tous les 4 apôtres. Et tant qu'on a eu ça qui ngabi petit pas apôtre ah apôtre et mukolo so azongeli ngabi pasteur ya mukolo falo yebisa ngabi oh yo bande ko na yo ba apôtre yo bangote bande ko na yo ba apôtre yo bangote regarde-moi déjà comme ça ngana yebisa que frère na yebaka frère na ko te aye et subit pendant que le kuta comme apôtre alikinga allo bande ko na yebite eloko yo kamwa eloko mo bakanga na oh c'est celui singa rouge bakanga na mire soki bakanga mo photo bandeko bino to landanga bo considérer nyonso oyo Priscilla na princesse balobité bo considérer moté papa wana azaki victime alikambuke mwana na ye wa moni lipasi ya kuna zemi mama bombela ye et papa ta mani ko ba ozandoki azaboye oh papa mkolo mwana alo bate tango alobi papa komi